bazene sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi la pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino pe etikete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino tokofungola basango ya mokolo mwa lelo na oyo ekoyinda na ville province ya Kinshasa précisément na Tchango bana Tchango bakosepela te balobi ekosimba te soki Félix akei te pamba te soki totiki bongo akosenza mobeko likonzi tokolobela lisusu likambo leteli bosoto na ville province ya Kinshasa pe tokotiela bino message fort ya musicien mewe ivoirien na nini alobela tena ya bokonzi na bango tala nkanda esengeli bakongomani balata pe tokosimba ndambo na mayema koleka na République démocratique du Congo bandeko balandi ezali pasi pe na République démocratique du Congo boko yoka bino moko pe boko mona boko simba pe boko comprendre ete batu bazali na bango ko ina mona mboka Félix Antoine Tshilombo te pamba te bali ko pesa ye pe ba pesa kai maboko na koloba ete mwana ya Congo azali bongo congolais mwana ya Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba personnam a kitana nesika wana akosunga République démocratique du Congo kasi bokotala makambo oyo ebongo na sima boye bakoloba bosabone massivement na chaîne na Bino Libération pambate oyo ezali chaîne moko oyo lobelaka bilo bosolo pe ezali chaîne oyo ezali ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser ko sala bilo éveil patriotique pe kolongola peuple congolais na bolema tozali bobene na ba condoléances ezali ko uta bipai na bipai natina ete ya bandeko na biso bakufi bongo na partie chère ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi président eli na 2018 abungisi bongo directeur na ye mwalimu ya cabinet na ye pe militant na ye Jurès bakocha bongo mokolo tokoyeba na yute ekolomo yebisala bilo ete likambo liteli directeur mwalimu toyebite soko okunda makuna po ete bana bazali kosenga akunda makuna bisika bango bazali po bayebaka na kokende kotalaka ye kasi ya Jurès mikolo ekopesa mabo koyeba po ete boyebi likambo liteli bongo na procès esengeli makambo ezali bongo miyike na tina ete mutabomaki azali bongo policier congolais esengeli bongo gouvernement congolais e bala ko dédommager libota la lepa mbate abomi motoka ka pamba nesengo po basimbisa ki mondoki yango ezali ko sala biso pasi esengeli to babana motoko simbisa ba mondoki kasi ya mboto kota pe na minute biko ba pesi biso to pesa na mbote na bato balingi santé ya maman saison na malamu merci na onde kola ngai président papa Denis nzambe abatela on a plus 33 na mboka ya mama Célestine prompt rétablissement na yo pe papa Michael nzambe vraiment asunga yo pamba to lobi maman ya santé na yo ezali liboso et ko sala biso passe pe mawaso ki bongo to sungi penza yo te merci nzamba pambola yo merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana ngana kunya dolanga que Dieu vous bénisse merci na mon mère Dobrine na Autriche mon mère sera toujours associée à Océan de la presse congolaise alobi il faut za la malam po être Océan du Congo eli apo bosope bosole marabobe na monoko la yo merci pe bino banso penza nzambe apambola bino merci na yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga likambo ezali ya mabele ezali likambo ya individualité te bakosaka bino te bosabone na chaîne na bino bo partagera pe bolandaka bokozwa bosolo congolais ayini Félix te congolais azali na posa ya Félix kasi ndeko na ngai bakoselaka mokolo na ngonga makambo te bakoselaka pe kolela na koseka te po to soko koseka elika koseka pola koseka pe babimisaka pinzoli kasi tango kolela pinzoli wana ezalaka pe ya lolenge bususu yango tozobeta mbela tolobi ete bayi kongomani bosabone na chaîne na bino ya Libération Maman Jolie Kiyedi bolembete pambate etumba letumbi na lolenge nango ya République démocratique du Congo ezali ya bikolo biyike nani akosepela la richesse immense o bapesa biso kilame général otaki tumakane ko tobokela lokolefa pekato la aken nani akosepela ekolo moko ezwa biyike bia biloko boye bofulu ki balolengo nani akosepela lekolo na biso mama missionnaire na plus 32 mama missionnaire na mboka nita babe il faut que moto pe bakoka lumumba mama nango dete wa courage mama tozonge le tumba la biso ya solo ezali pasi ko bungisa ba être cher bilo moko boyebi awa l'hôpital ya malongeza lite boyebi kisi bakomela ka biso bobe lolenge kasi esengeli to bunde tumba poete bayiba biso ba o bakela mikili ya bapaya bazongela biso po ete tozwaka sweme liko ya malamu esengeli ba norme nyonso oyo eza na ba mikili
ya bapaya ezala a po mboko onde ezali etoko mboko onde bato bakoya kozwa boni bakolo mboka bazala ka santé malamu te mama na jolo na Suisse mama dolo na Suisse mama Samuel bolemba te na mabolongo tozali na bino tolobaki nini pe tozoloba nini mama et Julie Manga bo partager be mission bo senga bato ba s'abonner to bunde tumba po ete mboka la biso ezwa bo somi na yango mama bonheur mikolo miike papa na ngai Valère président Valère Mangituka to bengana Valérie Petelo Nzambe azala ba mama ya moto mochani bosimamite assalamu alaikum na mama Jawa pela ba mizimana ngo bozali na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga pe na nayo Mpinga gi merveille kitoko pe papa na mama Nzambe ailika la kupambola bino nyuso bozali na Angola ba programme Angola no bondia botar de bono itaire monsieur ko komela bino mamour d'Angola na mokita ina e Florencia Matondo Mido tolobi tozali ko bunde tumba bokula kaikala chana no video oyo. Invitation of my counterpart. Nous sommes ici comme une délégation du Rwanda pour rendre visite suite à l'invitation du chef d'état-major général de FARDC. On a eu une réunion très fructueuse et on venait ici pour rendre hommage à Monsieur le Président de la République et lui remercier des efforts de FARDC de la coopération entre nos deux armées et lui aussi donner les salutations du Président de la République rwandaise. Nous sommes des voisins et qu'en tant que voisins, nous devrions renouveler nos engagements sur le plan de la coopération de manière à ce que nous puissions nous sécuriser mutuellement et améliorer les relations entre nos deux armées, de manière à ce que nous puissions rassurer la population pour que la paix s'installe et qu'on élague l'insécurité de manière à permettre... Vidéo au bozali koyoka nini basoda rwandais bayaki awa natiki vidéo ya moko loba tango yo Rwanda azoboma biso tango oyo Rwanda Mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshilombo alobi c'est les Rwandais qui nous tuent. C'est les Rwandais qui menacent la République démocratique du Congo à travers plusieurs pays. Mais babimisa Rwanda. Mais aujourd'hui, bas soda rwandais bozolanda bayaki awa. Yaya. Peuple ni na kosepela. Tata nini baliaka bana na yaya boniko ba famille kute kabola kapo balobi noko wana zakandoki. Boyebisi mama abilo ndeko la bilo awate boboya libota papa la bino po boyoka kaka la mwa prophétie pe zala ya solo te ba kosela bango kaka me bino bontimati lelo bolobalaka te e bongo pays o eza poche na yo te pantalon na yo te bato moko babomi plus de 57 millions to ebite so to komi 58 59 mais to tchana nkaka statistique ebima siko bato wana baye na mboka na biso ko solola bo moni généraux la biso bo moni président la biso atambino moko qui trompe qui distrait la population hein bon moto ya boto ko sepela ndenge ni alobi na biso photo bundela Rwanda moins d'escarmouche na zwibi bundel aboni boyo ko zo distrait peuple ko oh boni bo sala biloko boyo lioka sikolo nini kodempo ya lobi. À partir d'aujourd'hui dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. Prière na biso eza ya koloba bango bakufa ngai te godempo aza député mazo comprendre que tozo koka kosala nzambe malamu te likola makambo tozo te bango tozo linga te po mikolo na vitai kamera zaki ya koinda siko asengi kaka lobi congolais mibulisa zala malamu sala prière au bateau bakufa yoka sa lobi bon poane po azape mote ya liloba malgré sa député azotala kiloko moko esate lobi pe nzamba ko tuna biso alors bana chango balobi trop c'est notre patrimoine to bunde tumba eza mabe le lobo bengi ba Rwandais mais moi je regrette comment bande ko la bilo bazo bunde tumba pona bo solo pona ko boya boyebe ke so to sali boyete Félix Antoine Tshilombo ko likonzi soit ka peuple vandi et sili
telema na 2019 asengaka to telema na 2018 to telemi to zo élection mais kaka ye ake koyoka na mutu oyo alobai ke a changer bobeko le konzité on ne peut pas accepter yango tala bana mboka ba telemi la mama la chabienne boko bano bazana besoin soutien te tena kuna Banzango Monsieur Chilombo alinga changer constitution mboka osimba te ekosimba te segede okende changer constitution mboka osimba te boluka mabanga yo chama de bango oh Charles saka kotonga Segede loko yo so luka ado osila na yo constitution mboka osimba te Toboyi Monsieur Chilombo constitution ya mboka Congo bakosimba constitution ya mboka Congo yango biso peuple congolais akokende kaka segede akokende Toboyi constitution mboka Chilombo malo sima constitution mboka Congo oya dati ya terre au mona marambu ah mo te kufi quand même ça c'est ça Tshisekedi a trahi Rabomi, il doit partir dans la délai constitutionnel. Ok. Voilà, Nebomoni, à Tozana Pascal Mituka Mwana et Katani déjà, Nebozomona. Voilà. Population et boyi, Tshisekedi, Balobi, Barésita wana, ils ont fabriqué, ils ont volonté à peuple été, mais Nebozomona, voilà. Yango bani Mituke comme Katana Moya, ils ont sous-souté. Donc, à Tozana Pascal, vraiment, makamwe bandi, bapoyi, makama résultat, balobi lelo, vraiment, ça va publier, ba faux résultat, makamwe ko baluka. Voilà, yango Tozana Pascal Botala, événement ezoleka, balobi. Yindi lelo lisusu. Bango balobi chaque jour. Tozala mi balé, tozala mi sato. Pour défendre patrimoine na biso. Atako président lobi eza nango na précédé. Mais loko les aka eloko eza na mutu na ye. Akolinga sala yango yango bonité. To changer. To changer. Tout le gars kosala bolamu. Ndeko langa ko bungisa bolamu te. Po bolamu yango na ndé triomphe na ba vie na biso. Tala lelo mbongo oyo bato bazolia na ville province ya Kinshasa. Mais tala marché à bombe. Oh maladie, quand il y a même sur la bombe. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer. Là, le truc. Eh oui. Oui, ça n'a pas boy. Atabinomo. Ya boy atabinomo. De bateau basaka ba détourner, ba lei misolo, basaka bateau baso vivre le cola mais tout na biso, mais tala musala oyo. Hein? Yango ba boko mesa ba commune yango basala kate. Soko ba maman ba oteka la wenze wa. Ba oteka ba maman basala malade. Population ezo ke le kosomba. Bazo so malade. Ah bande ko langai. Motema mabe ya nini soki bolinge kolo. Motema mabe ya nini? Motema mabe ya nini? Bourgmestre musana weza nini? Bokongola ka bambonga ba wenze wana. Ba mesa wana ba mama bakoma kofuta. Siko salongo ekenda wapi? De mobuta kenda na biloko na ye. Propriété, salongo, biloko nyonso. Hein? De biso ato tikala ka bato salitaire, propriété tozala ngote. Eh! Kongo ekufi kokufa. Nzela ezate. Makamnyo so Kongo ka mabe. Mais bakonzango bazo penser pe neloko te. Kaka banzela na mabulu bango bazo lekala. Yango ezaka kindokyo, eza aveugle eza nini. Bande kolanga. Tango tozolala.
basi bateka njili brasserie. Njili brasserie tekama bandeko boke le kotala ndenge bazotonga. Boke le tala ndenge ba indien na ba chinois bakoma bakolo ekolo oyo. Boke le kotala. Boke le kotala makambo ba osala. Mais entre tabelo boza kolala. Entre tabelo bozo lokate boyo kamewe. Nini alobi. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je... Le peuple congolais, nasukisi awa. Po, tozo kotela inouenoué, tozo bimape, tozo ya kotalisa bino. Congo, toyokana. Mboka eza malamu te. Mboka oyo eza sous l'occupation. Ba papa la biso ba bundi etumba. Ba patriarche ba bundi etumba. Biso toye ko détruire etumba oyo. Likolo kaka ya yo moko zwaka. Likolo kaka ya yo moko vivaka bien. Likolo ya oboyi kotala bandeko. Oyebi lelo bato bakomo bela Raissa Zonga pour l'année. Oyebi lelo namoni un pasteur azui modèle na ye alobi ezali don to senga la nzamba pesa biso bana nzambe kara ya Kabila alobi parce que mutu moko ba pasteur azoteya abi ba kosela Kabila bakaba beti masasi yako bimate bakangi kinga kati basali boy mais a répondre na été donc eza don ayebisi bato bo senga na nzambe apesa bilo lenga bon. Lelo oyo batu ba komi kokende koluka lolenge ni Kabila koya na yebisa bino likambo bolobi jamais peuple a komi kokele kobenga Raïs bokoyoka kalate ba marche ya PPRD ba marche ya FCC ba nini pola nini peuple nde Kabila paza mututi ayebisi la batu kalobi na lobaka na ko torturer Félix kaka na mibeko. Pour biso toluka Félix te Félix nda yaka kwa négocier. Félix nda yaka koluka biso. Et puis pour pas pesa Félix ki bokonzi oyo.
Kabila salaka retour na Rwanda, abengaka ba Égyptien, abengaka ba Kenyan, abengaka ba tunyoso bomoni boye awa. Bazalaka 5 président wana. Pona koloba ke yeyo tozo pesa ye bokonzi, a changeaka. Tika to pesa ndeko langa. Soki kaka na debi. Mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Ayoka kabiso makambo tolobaka na ye. Malingaki a cédé me makambo elaki yate. Ata ligaka tika Martin Fayulu Madida sala. Félix ngazo ka bokonzi. Parce que azali mutu oyo monsieur Félix abunda bitumba makasi pour la mboka oyo. Ba bete baku azoka. Mais en tant que président Félix il est devenu faible. On ne permet pas parce qu'azoko kate pour bazala ba deal. Tozolo bayango te pour Félix aza mutu soki ndengene te. Tout homme est faillible. Mais yayende mabezali parce que à côté la ba deal. À côté la ba deal. Yango tozolo bake ce n'est plus le temps. Bino mo bomoni ba Rwanda. Bauti ko ya awat baye ko sala loko nini ya pona ne bondi mateko pona ne bo sala makama bebe pourquoi bo linga to se divisaner pourquoi bozo linga to za bo moko te ba Rwanda na baye ko sala nende ko langa eloko nini siko o biso to lingi na mboka o oyokala nini otokoyokala na temps oyo kombo keza mabe ko bande ko langa tozo yokala pona nini. Vous ne voyez pas que ndeko la pisa za moté ma be vis-à-vis na biso bozo mona te kazo te kambo kezo sa les sociétés et tout le quoi bato bazo ku faye zo sala mawate makila ni sona seza na mutu na ye. Ezali suko ni tolo basiko to tolo bate ata bino moko est-ce que pas Rwanda pa ba ko sepela pa ya makambo pesa la maka yango moni Kagame chaka maboko kaka balobi yete yango moni ba mindele pe moye ba côté la pso te pour ba beza bino moko pourquoi buzo ba ya boye ndenge zo sala ma mindele pe bazo zo pe ba raison la bango te to tika makambo to linga na pe to libérer mboka la biso que vive la paix en RDC ndenge to lingi pe de yango guerre faut contre la RDC. Il faut RDC bunda bitumba. Il faut ba la RDC ba s'attendre la guerre parce que yango ndeko bikisa biso. Père et ko sala biso le côté. Nzambe ya lola apambola bino na awande to silesi. To lobi to bunde tumba pour sauver nation. To bunde tumba te pour la santé ba moko songolo. Ndeko langa ba corrompre na miette. Bazo corrompre na miette. Félix Azali ndeko na biso. Papa na biso, yaya na biso, makila na biso ya ba Congolais. Mais to boyi kaka lolenge o de basi bazwe na moleke akoyede nation oyo te. Nation oyo kozala ka milelo na milelo. Ezala ta ye moko ebikela koyede nation te. Mais to ko boya pe to encourager na ko senza bobeko le kondi lelo parce que kozala ka profitable pour la biso te. Et kozala ka profitable pour la biso. Des photos zo mokonzi ya malonga. Mokonzi o aye pour la ba Congolais, mokonzi o akoservir Congo. Mokonzi oyo akosala bolamu ya Congo oyo kotika na ya maloba te yango nde tolobi bobeko le konzi eko changement te ata après une année ata après 2 ans soki non biso to bundila ba Rwandais te to bengani nanu ba payate ba Ougandais ba Kenyans ba Tchadiens ba Burundais ba longola mboka oyo bazonga na ba mboka na bango biso moko to che mondelo Burundais soka linga kota awa il faut kota la document ya kokoka azoya kosala nini na mboka na biso il faut lo bakesoka yeko sala commerce il faut ya na mbongo ebele okofuta ba Congolais combien pour oyeko créer une entreprise mais oyeko lamba mekate te oyeko zola biso te ba pesa bino ba mabele ya ofele na biso na njili brasserie bazo tonga kuna okuta ka ba Congolais azate ba chinois ba indien pour la nini ba yeko enrichir ko s'enrichir na mboka na biso et bon ce qu'on va faire des pays. Et puis tant qu'on va créer une entreprise bon pour na ko nyokola ba Congolais oh allez-y comprendre moté à ma bebo ya ndenge de kolanga linga Congo ndego milingaka yoka pasi ya ba Congolais to ndimi si opela makasi te ondima souffrance ya bande ko nawo mais yo moko nde oko souffrir parce que ozo trahir propre mboka na yo lokola to lingi kimia to sala guerre. Merci na papa le fanya maman Clarisse na mboka le passe na une à 50 live Nzambe apambola biso nyonso to lingi Congo ndeti na yango yo fait Kabouya l'homme puissant. Merci na Kabouya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Pape Djay, directeur de recherche stratégique et place son âme sans mon comparé avec M. Babiso Lit Makana qui est prisonnier de Jésus. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Bande Kolanga, on est toujours ensemble. La patrie ou la mort nous vaincront. La peur doit quitter nos esprits. Il faut faire la guerre, rien que la guerre.
Fire!